Toto ke nango pa tina suka to nango tina lifobo. To pesa mo belete. 2-0. Ba lala ba kokate. Ba katana. Oh Congo ya mabele na biso mabela kimbango. Ce qui le pas poli. Et ça Félix cité. Ce qui a gagné, ce qui a poli, et ça y était. Ce qui a gagné, et ça peuple congolais tout a perdu ou a gagné. Fati Béton, na mandat né à Liboso, toko chouette. Match à l'Obéza victoire. Demi-finale Liboso en 68 contre le pays organisateur, c'était l'Éthiopie, l'antilope de l'Éthiopie. Tout le monde a demi-finale, toqué tout suite coupe. Tout le monde qui balio pas baké ko bunda, biso be photo bunda na bango. C'est même notre capitaine emblématique, Azar responsable. Après ça va nous vraiment conseil. Miti lilungula tume na bakia, si to batoka kalembelembe. Batoto bale joueur bale. Balitoka Kindu Manyema, biko na kabumbu kumugulu. Tozo pesa baoka mibale kaka. Donc mboka ezande ya biso poto ebate ya pachasu mabele. Lobi to pia ba mibale. Mbule le gato zo ku. Ya mbalo biso ma to bito ya si. Ya mbulo e biso mama to lobi ba manko to lobi to ya si. Leopard toko zwa, toko sepela. Se retrouver à 4 joueurs de moins. On peut bien faire quelque chose. Serge Aurier Azate, Kosuno Azate, Diakité Azate, et puis Christian Kwame Azate. Kamweza Boé, Toza Sir, parce que 2 joueurs na bango wana rouge. En plus de ça, 2 joueurs na bango wana jaune, qui plaît, qui neige, to battre bango. Que ça soit que l'arbitre a salindé. Le match a été important. Bandi ba raison 4 joueurs na bango ya makasi ba kobeta te. Penzo kwa zala kambango malonga te. To mbrenge to dame. Biso ba kumu ya Congo pe ya province ville province ya Kisasa to vanda ki ya kokanga maboko te. To mona ki balio pa ba ke ko bunda biso be photo bunda na bango. To pesa ki bango cadeau avant ba kota na quart de finale. Biso to pesa bango déjà cadeau. To pesa ki yango na maboko ya honorable Pacho Panda a pesa bango. Deuxièmement, to komi lelo to kende na koshite na bale nazo senga ba konzamboka. Na biso ba kumu. To lalate to zala ya ko veiller pona Léopard ba yela biso ku. Pona mati eza bitumba ya mibale. Bitumba mibale biso tokoloba mobile na biso papa na biso ako gagner. Papa kimbangu bango kuna bakoloba papa na bango gagner. Mais biso toza sir na papa na biso. Toza sir na bana na biso. Toza sir na Congo. Toza sir na président république. Par conséquent, Fati Béton na mandat né à Liboso toko chouette. Match à l'Obéza victoire. Nayoki babandi ba raison 4 joueurs na bango ya makasi ba kobeta te ata bazalaki komo na bango mongete nalandaki petit na ngai Herman Amisi akendaki ko tika bango na Lilita elakisi ke Côte d'Ivoire baba ndeko na biso mais na bale ba kozwa mongete na bango à domicile to tika bango na ezali kambote ba francophone na ba anglophone nde ba kokutana donc eza francophone faut gagner to gagner bango et puis Léopard oyo aza ko lamuka moni Léopard soka lamuki keba donc éléphant ko pakata mbangu neti penzo ko zala mbangu malonga te to ko mbrenge to ko dame e musuna nzoko ya nzoko ya kelenge to ko dame mais Léopard ba damagete voilà donc en tant que sportif en tant que congolais en tant que quinois en tant que fan ya Léopard to gagner tous les joueurs, tous les léopards. Parce que Bano ya biso babotami na poto, baza plus patriotes que nous. Balinga Congo makasi, tala ndenge baza ko mouye mayo pona mboka. Mboka pe zongsel bango seko à travers le premier sportif Fati Béton, président de la République, ndenge abongisi condition ya ba léopard. Entraîneur ya malamu, staff ya malamu, ba joueur bazo zo prime na bango ya malamu et motiver à jouer. Tozongi na scène ne tozonga ne tozaka na 68 ne tozaka na 74 mbala liboso président Mobutu apesaka bango tant tozoka moseka on évite so to benge ngalula so to benge nani akozaka kombo no kinde konanga jano pétrole benga ngalula to loka kombo moko o to pesa mamo ya zoya o ya 2024 50 ans après mboka
tozalaka na aspect wana to ape na aspect ya lelo ozomona soki otali tweet ya bajoueur na biso tozalaka biso moko na mokili tokokonte na bato te mpo mokili mome balukela biso mpo na bomengo toya nango alors biso moko na kati so toya na bomoko nde tokolonga nde bakokoka biso te babundisaka biso na bato nyonso communauté internationale à travers Rwanda nde babundisaka biso ezalaka Rwanda ye moko te na bato na ye bato wana bapesaka makoki bango nde batindaka alors so biso à l'interne toza boye sima ya mokonzi na biso na vision na ye moto akoka biso akozala te. Le moment est venu pour nous. Et ça, 6e demi-finale depuis l'histoire. Il y a football congolais. Ceux qui nous ont assima, demi-finale de 1968 contre pays organisateur, c'était l'Éthiopie, l'antilope de l'Éthiopie. Tout le monde a demi-finale, Toké Tosi coupe. La 74 également. Pharaon de l'Égypte, Azaka, pays organisateur, tout le monde a demi-finale, na 3D, Toké Net Tosi coupe. Alors, aux 6e demi-finale, Toké na pays organisateur. Alors, ce que moi je demanderais na joueur na biso, la première chose est le mental. Ba s'occuper de l'arbitre, la publicité. Quand on joue le haut niveau, ça demande la maturité. Vraiment, Chassel Mbemba, notre capitaine emblématique, est responsable. Après, ça va vraiment conseil. Tous à bon corps. Et là, on a Baksa. Et collectivité, c'est bon. Mais c'est une individualité. Dans le football actuel, on a gagné des duels, on a gagné après match. Donc, nous serons toujours optimistes. Donc, on regarde du côté positif. Vraiment, le moment est venu, après 50 ans, tous on coupe. Vraiment, analyse dans la wana. Tu as vu que, ceux qui le pas poli, ils ont félicité. Ceux qui ont poli, ils ont été. Ceux qui ont gagné, ils ont peuple congolais a perdu ou a gagné. Mais pour la biso, tu souhaitais que non, le port a gagné du bosso pour intérêt à peuple congolais. Mais nata sûr et certain, qu'on a biso, dans cette biso, tu as gagné victoire et à biso. Victoire et à biso, victoire est certain, tu as gagné 1 ou 2 à 0. Donc tu as gagné la montée. Le match à l'Ebné Zawa, tu as Kimi, que ce soit que l'arbitre a sali Ndénine. Le match à l'Ebné est important. Finale les Abisso. Le Minga Albeza, tu as gagné le bagage. Nandenge ya kolobela. Tobeti touti na ka moko dangereux. Lelo tokomi na privilégié ya kokoma na niveau moko boye autre kana ilagité. Bon, tokoki kopesa pronostic te ke nanu tokomi na fin ya makambo nyonso te total ndenge ekobetama soki penza nzambe aza na bolingo na mawa na biso oyo komonana nde tokosepela nango. Alors mpo na ngai ne na préféré naloba bongo mpo na kodéterminer te ke on gagne la guerre avant la guerre, non. Donc il faut tout déterminer que total nanu ndenge ekosila. Espérons que non toza na victoire. Nous avons la victoire. Donc pour la Katia Congo, nous avons besoin vraiment de la victoire. C'est ça ma souci. Pour la match à lobby. Na mingi ya lobby les dates mais pour la match mamboza ya koinda taka lobby to keda na demi-finale. Toto ke na parti na suka to na tina li fobo. To pesa me belete 2-0. Ba lala ba kokate. Ba katana. Oh Congo ya mabele na biso mabela kimbango. Bakoko batikela biso Léopard jamais katana to mema ngo tina suka stick ya malamu ezali nango kamweza boye toza sir parce que 2 joueurs na bango wana rouge en plus de ça 2 joueurs na bango wana jaune qui plaît qui neige to battre bango eza ngo lo wa banga te to ndima ite to ko na place toza wana to kidi que non depuis coupe Moseka nde tozo kende wana toza sir que non tozo final wana esili Komboranga Mobutu Seko Kukumbendu Wazabanga. Donc so tozu yango te bolongo la kombo wana. Na osengela epa peuple congolais nyoso bakitisa mutema parce que eloko muke yango wana tomoni ndenge to utiti boye tokomi Côte d'Ivoire yana tokobeta eti na suka match eza ya 3-0 tobangela public na bango te tobangela ke tozai pa na bango te tokobeta bango ti na suka yango tosengaka epa peuple congolais nyoso to soutenir mboka na biso bendela eko ya te toke na bango ti na suka
objectif na biso eza final. Pour le match, je crois que ceux qui sont congolais, il faut la faire pour la mboka. Mais étant donné que va se retrouver à 4 joueurs de moins, on peut bien faire quelque chose. Serge Aurier Azate, Kosuno Azate, Diakité Azate et puis Christian Kwame Azate. Deux, pour l'accumulation de carton jaune, 2 badans rouge. Si l'on pouvait profiter pour l'absence, voilà, parce qu'apparemment, nous avons 4 bango 4 la possibilité de faire titulaire. Comme les équipes, ils ont déjà on dirait moins. Et que Bissot te récupérer Kakuta, on peut faire mieux. Ici, il faut vraiment en profiter parce que il ne faut pas au Canada bango tirobi baza un peu doué par rapport à Bissot. Moi ma tire mingi par rapport à Bissot tirobi parce que on a déjà à l'air na Franck Kessier na tirobi il faut pas qu'on cherche pas rebeller. Il faut qu'on si la match te suit wana. Et de préférence, attendre 1 ou bien 2-0, ça peut nous aider facilement à atteindre le final. Banamboka, pronostic à l'objet, c'est Robangelaté. Pour la côté de Outi, tout ça comme Malembe. Comprenez, pour le lobby, tout ça la mingité. Tout le monde a regardé. Et si lui voilà. En tout cas, vraiment, Banamboka, donc pour se belé, lobby, c'est à mi-balé et si lui. Comprendre nasuka na kusukisa na Swahili parce que naza mu Swahili batoto busiogope si tuko kunyaba banye basemaka miti lilungula tume na bakia si tuko batoto kalembelembe batoto bale joueur bale balitoka Kindu Manyema biko na kabumbu kumugulu batacheza butamu hatuta mingi mbili inaishia pale. President Mobutu kwa hapo kanisikia nadhani kama naishia pale, sina mingi ya kusema. Acha lobi lokola ngai koko na bango na lobi te Léopard tozopesa baoka mibale kaka donc mboka ezande ya biso po toyeba te ya pachansu mabele lobi topia bango mibale misatu te mibale mboka pati beton mbula eleka tozwaka kuku ya mbala biso amaka tolobi toyasi ya mbula biso amama tolobi bamako tolobi toyasi Léopard tokozwa tokosepela mbula eza bamama tokopesa bango ata 3 atindika bango mabele eza ya biso toza na elonga tokolonga toza kotia motema kaka toza kozela mokolo tokoyamba kaka boye na esengwa. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.